Lelo, voici la mise. Oh, on a ça. Minerva, tout. J'ai donné. Yolande, Gandhi, Boyana. Mais papa, il peut s'en pas si vraiment. Yolande, il a vraiment si souvent. Yolande, mais il y a papa, Leki, Yabadati. Il y a soupelé, il y a maïs, il y a nièce, mais papa, Nazana posa ngwanza na ngaya monana. Papa. Na bana ko luka to zonse do sala ya na biso. Ah. Kumambolo kuna mbate. Na kosi. Onini. Papa. Olina simbo sima. Donc wa ko peso le soba na wa soba mo boy. Ah. Mona na yo aza awate. Kelo ko mo ndala. Yo ko mo ndala ko mo. E be bano ko ba kitela na. Yonde. Olina simbo siko. Donc le sa no pesa yo. On dit que Allô, Clarisse Mbombo. Kale. Ah, Bibi Chilukul. Ozana ah, pese na reba mbote bele boliki ko ya rotala ngai te po anini. Ah, bokimi ngai Bokimi nga vraiment. Ah. Tenga classe en tout cas, mikolo nazo kende te, nazaki na problème na papa Leki. Yem tafutela nga Minerva donc moyen te. Ya nazo yati. Même Jackie Koutou, ambassadeur, azo kamwa. Nde nazo mona na ti. Mais moi pas au stade ezate. Ya pardon, non bengo sima, non bengo sima, pardon, na kutela leki na ngai. Jose, leki na ngai. Yo poko kisinga. Obo kisinga. Buye yanga ipla place okenda. Baluka katati. Siko se baboma ngalunga bandeni. Leki mabe. Jose na yo poko mo bwakisanga. Buye yo kenda nao. Oluka tele kité obenga pété mais nga benga numéro téléphone na compte relikati. Ah, ezai ka problème wa charge. Yo mo iba courant boka na biso. Mais na saka pimbi na binot. Lekene musikate. Neni feso pa dasi. Longono na moi. Yana mo. Donc dasi. Tameke ko ke bondela aboyi abi papa Leki na biso lokwa sali makama be alingine sungate po famille na biso. Soki lelo abalinga to anobota te po makambo eza ebeleka na famille aloba mingi abi alinginga sute na vine mobimba donc na bosa na ye na tiki na ngaka po na bondeli mingi sko fanda na kufanda pa ya moka ya quartier abana po komona nga to ndopesa bambote webi leo ngafuna ba place fanda tozo kina biso kumbe date pe mukolo papa benga na koma moni lekaka lobi nango camarade no F awa ayaka abi nanga wemba na esika moko to ibanet na parvi kuna ayaki websaki mais mon papa sele pena ninga supile pada simai na sepile na mutie esele nga pena passe na mutima mais na bika un jour to kutana na sepile makasi de to kutana anga na singela bango déjà bolimbi c'est pas nzambe loko nzambe moka biaza papa ba orphelin Ernest watsa bon kala mabuko nzambe bazaka ba parents moi pas osala ezate bango ba boyinga menga na boyi ba moto oui bi kitoko na comme loko amavi mayamba ya solo yo bolingi mabe mayamba
kolongola te kobakisa te net olingi mave mayamba moyo non soka mave mayamba tuna mayana ngana yoka obi yana ngana tika wana ko ata mati bakiti kaka mave mayamba yana kila kisangati toke ko makaso e ba place nga boyi nanga ba papa leki pe bazanga ba parents ndisema mokako alimbisa nanga déjà mamu on danse ensemble simplesmente j'ai trouvé les mots pour te parler j'ai aimé ces moments à tes côtés je trouverai le temps. On me critique sur mon style de vie, mon sens l'éthique on dit. Cornet est froid, cornet est fait de pierre, il n'a rien d'autre dans le cœur que sa maudite carrière. On me reproche, entre autres, d'avoir la tête qu'à mes poches et passer aux autres. Ce qui est dommage, c'est qu'on réalise pas que le but de ma démarche est plus grand que ça. Moi je parle ici pour mes sœurs et frères qui se battent jour et nuit contre l'ordinaire. Il y a mille façons de faire, moi j'ai choisi. Gandita na bossa na place na tindaki okendaki. yana kende me nakuta na mutu wote na zeli ti 18h na moni te na zone na ngai Gandita na bossa na te obi pasteur Guilherme mais bien pasteur Guilherme Pungi wa église ya suivre l'étoile moto na nzambe tika mo baté ya vraiment papa na nzamba pambola obike yanga jumo pela libu kanisa ka basira libu bando swanga ce qui était mais na kufa ke ala nguya moko na mona te pasteur Guilherme na pambola ya basira moi te Gandita ba pambola vraiment soki yete beto suka pina yuleki na ngai tika biso ba o tozaka pozo suka wapi papa s'inquiète oui entrez obi na pesi oka bonsoir pour l'éducation dans la famille nanga sinon vraiment pardon yo te mosusu naika koluka pa dasi fiancé nanga yango mpe tokita tozonga oyo soki osala nini awa si baboya mama okotepela bino te okaboya oyo osala nini awa nga nakanisi libala eza eloko ya bato mibale 3e to 4e so akoti na kati nandimi te makambo yango ezala suivi naye nde mpo na dasi mama koloba bongo te tokotango mpo aza grand frère na biso en plus famille opesa famille ya désordre tokondima te biso